Mutu pousse bo eskizenga ndeko na biso ainanga pourquoi alinga kosela mutu mwana omoni makila mutu akosela ngo mutu te bakosela mutu bani nanga tato alingi aza mutu pousse bo eskizenga lelo vraiment dans clair no bomba ba cacher ba bilbuzo ba musu te ata na pesa ka nzoto nanga na mutu pousse na yeba ki na ndimi po na pesa nzoto nanga na mutu pousse so on a tombé à centre ya mutu pousse c'est il faut laisser moi nanga mutu pousse wana très bien faut laisser moi nanga jo moni tata na ona bota no yende mutu pousse non zo mwana nanga itena la tata mususu ngana yeba te ke ndeko kote mo ba kosela mutu mwana na yeba ngote ngana baba vérité na on azaka na on ndeki na mission pas les kechu atuka mutu opekisanga ozonga mabe fa ba pekisanga yé bo che fiel ko pepe alo ko pepe le alo ko mama sokola nga alo ko mama sokola nga alo ko pepe lete ba sokto na sinaki bisone so to na mo na ba ka sinaki biso ke no to na ndako balari na venir les quartiers ko ko ta ndako za ofanda te ouf donc to longa ne clandé to longa to komia elonye salama ada fouté na habité so ezaki entrer coucher to coucher entrer okocho komi to kota ndako ne to suka ka libanda lelo nde bokomi bo ba ke boleki batu bo simbi ba kisi ba sokoli bino boleki batu te ngai yo na za bo 80 couches ba ngane longa nga j'accepte pour la katane zoto te pour la kenaba sanga bibielté mieux bo ke ba kata bino so ba benda bino bilongiti j'ai 53 ans na j'accepte 53 ans na longa nga ngo bo bino ba 50 ba okata ba kata bino bilongi point bi obi ke bo kitoko so to comprendre bien Yano so to comprendre bien yo na ndeko dina na bo weli to weli lo côté papa ya mwana ngweza nani entre les bi tata mwana na entre biso to ebi boyebi oh toto Zuma tout bateau tout pakola bi muzo ba là-bas PBT biso to veut ko sela ke mutu ba ko sela ki toto Zuma je suis innocente tous en sinak to sa répétition mutu mo azali banda nde commence à kozwa ngai si je me trompe pas Caroline Belinda si je me trompe pas c'était déjà passé que to pesi papa mo bombote aza na te le kwa ba meti mobali na ye to solo li papa ko to si biso penda bien personnel il paraît qu'il a kufa nde kwa ngo paraît qu'il a kufa za uta limité mobali na boy et si toto Zuma to deke to continue na biso ayeko koma na zemi ya mwana wana Belinda so na olo balo kuta ko de maturanga donc tu vas te témoin pas mbaté so na olo balo kuta to ka tuta limbi sanga na koti sile makambo oh yaka ko de maturanga ennemi ya liboso bokangama na miss mata des aka pona nini pona mobala banani ngonga suko ceinture yete bango bazwa na vie bango ba bonga abana suko ceinture yete mbongo aleti mwana mbonga kolia mwana mbonga makambo nyonso tonga zaina zema mwana mutazo kezo nani Belinda tonton na koma ko tina mbongo pa yi ya Belinda Belinda ndakenda kozwa mbongo aka opesa mutu azwa na vie akenda ozwa mbongo ayo opesa mbongo nde ko monyo ngeza muke parce que ndeko moso mwana ke kozo mozo sa nini abando kata kata ya moni ke mbongo ozo eza insuffisant abemba babite ko ba na tinda ko mbongo bonte ngatinda ko mbongo boye ndeko benga subita po bango pe ba batu nde saka ennemi na liboso basaka na Belinda po Belinda banda olia mbongo mobile na banda otinda soki Belinda bimana mobile en tout cas na otebone le kutate soki bimana mobile na ndia kalfiera Belinda en tout cas ça m'est égal na ebité mais là comme ça de bika ke Belinda na ko kata ba mbongo mobile na banda otinda mobile so atindi 300 Belinda opese 100 Belinda kati 200 nde ya obete la biso li solo ke ti Belinda zinda kwa kasa vubu ya mbongo ya mobile na ye ya tata ya mwana wana zemi oya zaki nango toto Zuma nebi mutu moke bike zemi ona nango eza toto Zuma mbala mona mutu abimi bemba ba ba te zemi eza toto Zuma te eza bishop o menga na bi ba vérité ona mais faut na bishop te zemi o mukona ngo azali nini yo mutu bomi bengi ba intelligente bomi bengi ba to yebi mwana o so la teta tata doki vina mo bimbele kama boko atata wana on a toto ndio kwa sababu ndo tata ma bebino watu ba to malambo boyebi makamalam et pour ça mutu malam mais la femme mwana ne peut mwana no soki makambo lelo inayo c'est que moi na liboso mwana sa koli so mwana na ko pese ba 13 ans ba 12 ans 13 ans 14 ans et puis so mwana ba ke lelo ba ndoko pese papa moko eza yete inayo ayebi sabiso ba kabona na mishupwani
waka sima mibala na nini awela pe su mobile na mishu ayebisa biso bakabona na mishu pona nini waka sima mibala yo bimisa no eloko no mokote ba lulu bazo o ba fi alouette c'est chaud tu as mal choisi l'adversaire au moins l'adversaire yo luki tu as mal choisi l'adversaire donc no tina suka et puis mutama benganga avant de faire mission bon benga président respecter président merci président parce que nga pona yeba na zobana na yeba n'est pas président Kaleb OK ne ba ne place mo souté to makambe comme kenene na sai samna ko na bi makambo to wele ngati na bengi na sara masela c'est ma fille mi ko sola na ye abi maman non solo là mais na couvre di kambongo parce que les a di kambo so le kananda kuna nga salité bimate mais bwana ba mbongo mo suyer sali bolé sa bana bambonga batata 5 5 6 bolé sa bana bambonga ba bateau boya ki lesbianisme o ngana sala ngote na obininga na ka fier tonto zuma mama na benga mutu na bisa mamiru fonke na na ngote ke muninga nga mosa changala satandanga na banga na nga mutu te tonton na respecter moi sur mingi na buzobo asaka nga kosela mutu mwana na bo butanga komba mutu pona respect a mutu famille na siba yokani bon di maba ke zo mwana émission pour ebimi les questions tuinga question habité na dit tata mwana wana quelques jours mutu wana benginga itala boye ku photo ke zo mwana bonga bi mwana yo te omoni mwana mwana na yo te Paul le lopé ezali kamusu ya bomba te Arline déjà les cas biso mwana na ekombo na ye boye tukebana Paul le lopé de toi boye tukebana supporter mwana Arline c'est moi so na kosa Arline bima ko a démentir na kenda na ndaku ya Arline talika mwana Arline mwana za tukebana bomba kinti le rudi na sa tata na ye o mama ngabi benga président c'est mwana za mwana o pour ça c'est pourtant mwana bato le leur linda ti mwana na kombo na yi ndeni yebi ke mwana za bato ke pese tata mobo o etika la envie le leur mwana no wate tika libela donner loko na pona saki bon yo zwa o kangali kundu na motema na yo mais mwana ino soki sango oti na ndi comme le na mwana mo sote mo ki bino mo bato nyo c'est ça na mariage bato so bazaki na bon terme ba olinga na kumisa mo sine mobali na ye so bakaboni tonton na makambo mobali asata oyebisa biso ke na sukola bakaleso ezaka na nginza donc yo soni mingi likambo bato bele bato ndanga nango yo nini na ndeko na yo nini ndo na bomba kambe yo ndo kanga soni te boko finganga ka pona boyo ko sala mutu mwana tu es conscient que mwana na sala mutu intel yo ndo finganga yo fia lo kolo pepe lo ko sala mutu mwana ndeni pepe lo kolo pepe lo ndeni ya ma sukola ba baka ba fia ba 6 je préfère les arbres longs na ngo fingango 46 couches à poudre kena ke 4 nsoto bibiele bomba ngaba memonde ba mama urgence ya obemon avion ngo kufa non sango te mutu ma sala bo ndumba na yeba da vini bomba lesa bana mbonga bo ndumba alesa famille mo bomba famille no ba ndiba ko dia mbonga bo ndumba ngate tu as mal choisi l'adversaire au comité mobali wa kosela mwana wana botanika mwana moko ana bana na yebi bale na yebi te so na bana combien na yebi te ko da tete ba bomba bana ya bébé ala ni na berceau dans ce moulai ya bande fo na se na 10 ans so yo za bébé so bota mwana wana hashini ngama olobe lo moko ya ko welela mibali quand bando welela mibali quand bazo welela mibali wana et combien de mato ya président Kaleb te ata président a vali se pas solo na bango ba yo ka te po ba fia welela mibali donc ba ranking pour rien on respecte papa no Kaleb mingi soki le président Kaleb a bengi yo bo vanda bino mibali na dina na et si ba souté et bon ranking déjà avant na yebi ça président doit ko dem mon abotanika mobali wa kosela mwana wana abotanika mwana moko ana bana na yebi bale na yebi te so na bana combien na yebi te ko da tete ba bomba bana ya bébé ala ni na berceau dans ce moulai ya bande fo na se na 10 ans so yo za bébé so bota mwana wana hashini ngama olobe lo moko ya ko welela mibali quand bando welela mibali quand bazo welela mibali wana et combien de mato ya président Kaleb te ata président a vali se pas solo na bango ba yo ka te po ba fia welela mibali donc ba ranking pour rien
on respecte papa no Caleb mingi ce qui est le président Caleb a bengio bon vendre bino mi bayina dina et si ba souté et bon rankido déjà avant na yebi ça présent tout na ina président tout na kai na yebi so tout na bango ba papa sous belé oh ba benga c'est la famille boni so mutu moko bi la famille mo bi na 4 personnes ce que moi cité OK on mo cité vous appelez na bato matadi o ba benga ba ngale ba ebe ke ga famille na ngefa na ba fa matadi OK personne na ma petite sœur Véro avant matadi a détruit ça les balles à papa Jean-Marie na matadi ya oza ki camarade ya mobali ya petite sœur na wana ndeko dina na bon luka ki on besoin Poni va détruire ça libana, tu vas pas détruire ka baninga. Ya yo nani va détruire. OK. Yo bi pesa pour va détruire. Moi qui me so mi bon ba tu sonité poani. O yo zo tchela bila, so te mana boulevard te me matin o te mana balabala. Ba tu ne ba yo te ba beto ma boko lelo. Te bon ndumba na yo zo tchel. Na sa ki tchelte. Comme ce soit bien ba bitara mi balo bima. Ba bango bo ke na vendre l'église bo chauffer ba ba. Ba tu lo ba église o mangi mo fa benga na bino. Si va ko finga ba ko finga. Ba ke finga o manga ko finga bobo po tandaye. O manga ko finga bobo. O manga ko akotanda so ezana makambo. Mama batanda ba ko ba nyama. Ba batanga so mi baliti. O do baza mutualité tanda. Baza ba tu mutualité tanda ma mutualité en désordre. Baso ba teka bo lumbu likola mbongo ngano sala ngote mama. Ba ke no sala ngote. Basa ba sis no sala ngote ngake no pupa mo pepe woni ni bo mutoke bima. Na ba ki biloko moko bo sala. Mais longo na ngoto ba ko kufati. Wana ka poani. Faut préparer match. Ma vraiment. Maman,